chaîne de la diaspora congolaise. Na mikakatano ndenge na ndenge lokola bino nyonso oyebi. Lelo oyo na kati ya mboka ba oyo bazali ko diriger mboka bongo par défi bazwaki mokano ya kokata internet. Bakati internet pamba te selon bango balobi ete internet yango nde moto ezali kosala ba image ya ba bavure na bango bazali kosala ebimaka libanda na yango bango bakati internet. Mais kasi motuna moko oyo biso tokomeka kotuna ezali ya koyeba ete tango bakati internet yango est-ce que ba empêcher pe ba image ya mabe oyo bazali kosala ezala filmer te na ba téléphone ya bato oyo bazalaka na yango comme d'habitude lelo toza na technologie oyo avancée mutu nyonso akoma na smartphone na ye epai nyonso ya kokutana na likama songolo to pakala akotombola kaka téléphone na ye abandi bongo kofilme. Est-ce que na système na bango basali pe ete ba empêcher ba congolais pona koyeba kofilme te ba événement nyonso ololenge lekaki nakanisi ezali impossible pona bango pona bayeba ko empêcher congolais nyonso epai ye azali ai meka kofilme to kozwa bilili ya ba mabe nyonso oyo ba torture oyo esalamaki bongo dimanche le 21 janvier 2018. Bakati yango kino lelo signal ezongi nano te. Mais kasi tango signal ekozonga na ba image ndambu oyo tosili komona na bipai ndenge na ndenge ekobakisama lisusu oyo tomoni te. Ba oyo bandeko babandaki kofilme ezali na kati ya ba telefone na bango baza kozela occasion epesamela bango po bayeba kotinda ba image wana na mokili mobimba emeka kotala oyo ezali koleka. Mais kasi mawa mingi na ba oyo balobi bazali kokamba Congo pamba te ezali bosoto na bango nyonso ebimi na polele. Malgré ba empêchaki, malgré un grand nombre ya bato oyo bafilmaki bazwaki occasion ya kotinda bilili te, mais kasi quand même bato bamoni boni oyo bazalaki bongo censé kozala force de l'ordre ba créer des ordres au sein ya la population pe désolation. Komate marche, ko empêcher marche ekoki kosalama na yango pe mais kasi na lolenge oyo biso tozali komona te ko utiliser ba moyens moko disproportionné pona koboma bana ya mboka. Bokoki ko utiliser kaka ba gaz ekoki wana te, il faut ko bakisa lisusu likolo ya ba gaz na bino ba balle réelle. Tina ya ba balle réelle wana ezalaka nini? Bo se rappelaka comme si ba chasseur moko bakei ko boma banyama na kati ya zamba to ezali penza bato oyo bazali na pema na maloba na makanisi pe mayele lokola bino basimbi mandoki. Yo oyo basimbisi yo mandoki pona koyeba kobatela ekolo na yo. Yo oyo basimbisi yo mandoki pona koyeba kobatela ba bien ya ba congolais. Yo ozwi mandoki okomi kotosa mibeko mal donné pona kokende ko empêcher bandeko na yo ba manifester mécontentement na bango oyo ekobikisa pe yo. Ozwi mandoki wana o utiliser yango obeti obomi ndeko na yo. Bandeko ba policier, bandeko ba militaire oyo bazali ko se sentir ba congolais ya solo
bovanda bon mituna pe bokanisa. Mboka ezali mboka na bino. Mboka ekambamaka na lolenge oyo esengeli po mwana nyonso ya mboka a se retrouver. Est-ce que bino ba ya police bozali ko se retrouver? Est-ce que bino ba oyo bozali na armée est-ce que bozali ko se retrouver? Motuna yango wana me kasi biyano na yango nakanisi congolais nyonso azali na biyano. Pamba te lolenge oyo tomonaka ba policier na biso pe ba militaire na biso bakoma ba mendiant na kati ya ville ya Kinshasa elingi koloba ete bozali ko se retrouver ata soki moke te. Lolenge oyo tozali komona bino bozali ko fouiller na ba poche ya bato oyo boza ko empêcher bango ba manifester pona ko sauver bino elingi koloba ete bo se retrouvaka te pamba te armée to la police oyo ezali ko se retrouver ye akozala wana kaka po na koluka lolenge nini akoyeba kobatela biloko ya baimboka pe kobatela molimo ya baimboka, c'est-à-dire monguna auta libanda te aya kokotela bango to rebellion moko songolo to pakala esalama te. Me kasi awa tozali komona na mboka Congo la police na armée oyo ezali moko ya ba institution oyo ezali nano na légitimité na yango ezokende na secours ya institution oyo esili légitimité ezali susu na ni légalité ni légitimité yo institution oyo ezali na légitimité ozokende kobatela institution oyo ezali susu na légitimité te na kobatela yango ozali susu kokende koboma ba oyo bapesaka légitimité. Policier, militaire, bo preta bongo serment ya ko batela ekolo na maloba na bino bondima kowa pona ekolo. Est-ce que bana oyo, batata oyo, bamama oyo, bakulutu oyo, baleki oyo, bino bozali kokende kobetaka masasi pamba te baza ko manifester na mandalala na maboko. Bango nde bakomi banguna na bino. Bokomisi bango banguna pona likambo nini. Soki batuni bino lelo, mabe nini oyo population congolaise esali po bino bokende kobeta bango ba gaz, kobeta bango masasi, koboma, kopanza. Nakanisi bokozala na yano te. Mapinga ezalaka wana pona kobatela ekolo. Et non pona kodétruire ekolo. Bipai wapi oyo ba Congolais bazali kozela bino bamonaka bino te. Na Beni chaque jour ba massacraka ba Congolais. Na Kasai kino lelo désolation ezali kuna. Mais kasi tomonaka bokende na ba moyen oyo bozo bimisa yango na ba marche pacifique bokende na yango kuna tomonaka te. Est-ce que koki kopesa bino ata likanisite? Bomituna pona nini bipai oyo bazali kozela biso tokende kokotisa kimia batindaka biso te? Bazali kotinda biso bipai oyo danger moko ezali te. Bokoki ko se poser mituna wana te. Bandeko mboka ezali kozela bino na esika oyo banguna bazali ko égorger bandeko na bino tongo midi pokwa. Bozwa conscience. Bozwa conscience ya koloba ete stop. Tokotosa lisusu mibeko mal donné te.
bozwa conscience ya koloba ete ekoki tokobeta lisusu masasi na biso epai ya bandeko na biso bazali kotambola maboko pamba te. Bino nde bokoki na miniti oyo ko interpeller bai politique pamba te botikali institution oyo ezali nanu na légitimité pe légalité oyo ya bino ekosilaka te à moins ozwa pension na yo. Mais soki obundi pe ata na pension bakobengo toujours ancien combattant misusu kutu bokokende na ba réserve na likama ya monene soki ekolo ekobengaka bino lisusu. Bandeko tomeka kozwa conscience na likambo yo wana. Tout autour na biso nyonso tozali na noko yaya leki na to sepela ko utiliser terme wana te pa na biso penza ezalaka penza te mais kasi ko utiliser pour na compréhension cousin to cousine na kati ya armée to na kati ya la police. To meka ko interpeller bango. To meka ko faire comprendre bango ete nzela oyo bango bazali kozwa ezali nzela ya mabe. Ezali nzela oyo ekotonga ekolo te. Ezali nzela oyo ezali komema ekolo na biso na ba problème kilikili. Mabele ya Congo elembi komela makila ya bana na ye. Eleki ebele. Ba Congolais bakomi bapaya na kati ya mboka na bango moko. Likama oyo to makambo oyo tokokoba na yango kino wapi? Ndeko militaire, ndeko policier, yo ndeko oyo bazali ko utiliser na service ya renseignement, yo ndeko oyo bazali ko benga bino ba bureau de bozwa makanisi. Otala Congo boni ezali ko kende na kubunga. Boni ezali ko kende na kolimwa. Boni biso ba Congolais to komi bato pamba na mboka ya bapaya. Biso ba Congolais to komi bato ya kotiola, bato ya koseka. Babengi biso ba goigoi. Babengi biso capitale ya viol. Babengi biso bongo ba incapable. Pamba te tozali kokisa ekolo na biso soni lolenge oyo bozali ko se comporter. Et pas mabe ezali bolingi ko dénoncer te. Moi groupe oyo amuke bazolinga ko confisquer pouvoir ya peuple pona intérêt na bango moko songolo to pakala. To eba ete eloko nyonso ezalaka na libandeli pe na suka na yango. Bozali kolakisa bongo ete bozali ba égoïste. Pamba te oza kosilisa to kosukisa mabota na bino esuka kaka epai na bino. Ba génération future ba bénéficier na kimia pe bolingo ya Congo te. Nandimi te na mibu ekoya Congolais akosepela komona mwana to koko moko bakoloba mwana ya koko nyangi. O mwana koko ya koko nyangi. Na sepeli na kanisi bana ewana bakotikala kozala à l'aise te. Likolo ya égoïsme ya papa tu ba koko na bango. Voilà égoïsme na bino boyeba epai wapi ezali komema mabota na bino boza kosukisa mabota na bino. Ata ba changer ba kombo. Ata ba vani na mboka ya bapaya. Mais kasi oyo bino bozali kosala bango nde bako risquer kofuta yango. Voilà moi interprétation oyo nazalaki na yango pona bino na mukolo ya lelo. Mais na kei lisusu komeka ko répondre to ko analyser parce que réponse peut-être c'est trop dur malobananga ezali évangile te.
na bisika totamboli na bisika tozali tozwi ba coup de fil tokutani na bandeko bazali koloba ete étape oyo tokomi esengeli na peuple congolais azwa kaka mandoki. Oui, peuple congolais akozwa mandoki na initiative ya nani oyo akodirige guerilla yango, nani oyo akopesa mandoki yango. Mituna ya mona tunaki bandeko bapesi bayaki vers nga mpona makambo wana yango wana. Tout cela ezali mpona kotalisa bango ete loboko oyo ekopesa yango wana nde ekokontrole. Ngai na banzi oyo ezali malamu lelo oyo ezali ya kokoba na kokonscientiser baimboka. Pamba te, à mon avis, namoni ete ezali na tina te ya kokoba kozwa pouvoir na mandoki. Tomoni ba résister à pouvoir na mandoki. Confiscation na yango. Pate bino moko bolobaka Kabila akotaki na mandoki akokende kaka na mandoki. Alors oyo akoya na mandoki akokende na nini? Moi je pense que soki tokoti na G ya mandoki ezali epai wapi Kabili ezali kozela biso. Pamba te alakisi biso ete eza terrain oyo ye azali ko maîtriser. Te bato bakufi mingi mena mandoki bato bakokufa lisusu mingi ya koleka. Et qui dit que guerre oyo ya mandoki quand oyo balingi changement nde bakoganye yango. Voilà pourquoi moi je dis que le problème ya kobenga na Kabila na mandoki nazali contre yango. Ngai nazali pour bandeko toko bako conscientiser peuple congolais oyo soki atelemi atelema kino na suka. Pamba te tokozala na triple victoire soki to réussir une révolution na kati ya mboka na biso. Victoire sur les étrangers, c'est-à-dire oyo bobengaka ba donneur de leçons, oyo tobengaka faussement communauté internationale. Tokozala na victoire sur la Kabylie. Tokozala na victoire si contrôle ya ba frontière na biso. Tokozala sous na victoire sur notre armée. C'est-à-dire peuple congolais a kokoma na pouvoir ya solo ya kokomande armée na ye. Peuple congolais a kokoma na pouvoir ya solo ya kokomande pe ko tinda ba politicien ba kende ko représenter ye na ndenge oyo esengeli. Peuple congolais a kozala na mot à dire sur la communauté internationale. Pamba te na ngonga oyo soki to sazarde ya kokende koluka mandoki na mboka songolo to pakala toyeba ete ezali solution kaka te. Mbala oyo biso tolingi boye soki Kabila na équipe na mobimbe kei plus jamais Congo ezala sous dirigé par un dictateur. Plus jamais Congo ezala dirigé sous à partir en mboka mopaya. Alors, pendant nyonso wana ekoma esengeli population à s'approprier na mboka na ye, à récupérer pouvoir na ye, pamba te pouvoir ezali populaire. Comme ça akopesa yango na bato oyo ye amoni baza capable ya komema destinée na ye. Ya ko gérer ye na ndenge oyo azali kokanisa pona bolamu ya mboka na ye. Voilà bandeko oyo ngai na pesi bino lokola piste na mituna oyo bino ozali koloba to na makanisi oyo ozali kopesa po na oyo etali bongo
kolongola Kabila na tête ya pays na biso. Je le répète encore, les lots congolais partout azali aza conscient ya oyo ezali koleka na kati ya mboka. Ayebi boni mboka na biso ezali kotambola. Esengeli na biso nde sikoyo s'organiser oyo ezali kozanga ezali bongo lomeya. Finance ya malonga ezali te pona ko organiser peuple debout. Misolo nde ezali kozanga. Soki misolo ezali, moi je pense que tina ya kosimba mandoki ekozala te. Voilà. Oya ngai likanisi na oyo etali sujet wana yango wana. Na oyo nazali koyoka lisusu bandeko misusu bazoloba Mosengo bazobenga bato kaka na ba marche ainsi de suite. Bandeko na ngai totika koloba mingi. Totika koloba mingi. Tolakisaki ba limite na biso. Tolakisaki ndenge tozali essoufflé. L'église est venue à notre secours. Alors totika biloba loba. Pamba te soki makanisi bozalaki na yango nde bosi bochaki makambo likolo na mesa tuti nane oyo de 2017 bobimba action moko ebotami libanda ya ba oyo bazalaki na kati ya processus ya dialogue ezali te oyo nyonso tozali komona ezali ba action ya ba oyo bazalaki na kati ya processus ya dialogue. Bino bokozaki libanda ya processus ya dialogue tomoni ata action moko te oyo bo entreprendre sur le terrain po na kotia monguna ya population ya Congo hors état de nuire. Tomoni ata action moko te. Na yango bandeko tozalaka quand même na moi humilité, tozala humble na ba propos oyo biso tolinga kobimisa. Ezali te po internet ekoti po bapesi yo accès ya kokoma to ya kosala video ne permettre biso ya kosala ba video ya biloba loba ezanga mutu na makolo. Non. Totosa molimo ya bandeko oyo to milimo ya bandeko oyo bazali kobima libanda pe bazali kokende ti kino na liwa pona komeka kobundisa oyo azali konganzama na moto ya mboka par défi. Olie to sala ka ba discours ya biloba loba ya biloba loba eza na tina moko te. Bandeko, je crois bien que problème à Congo etali ba Congolais nyonso c'est vrai. Mais kasi ba oyo bakoya kokangola Congo ya solo na kanisi bakozala se mwa liboke moko ya moke. Po soki kaka tokei na ngulupa na loyenge biso nyonso toyebi, biso nyonso ba savant, biso nyonso ba stratège eloko moko ya malonga tokosala ezali te. Na yango ba groupe ya mike ezali kozwa ba initiative totika bongo kucholaka bango, totika bongo kuchaka tembe na misala oyo bazali komeka kusala na ba stratégie oyo bazali komeka kotia en place. Bandeko na ngai Congo ezali bongo na pasi. Congolais zala motema malamu. Ndima oyo azali kobunda po yo uzwa liberté. Ndima ye tika lolendo. Tika bikoma koma, tika biloba loba. Ezali bongo na tina te. Voilà. Nakanisi na émission na biso oyo tobengi bongo na kombo ya température. Tokozongela kabino komeka kozwa température ya mboka.
lolenge nini elamuki, lolenge nini makambo ezali kolengelama na bisika songolo to pakala. Pe na kati ya émission na biso tokobanda pe kopesa bino maloba boyeba koloba na rubrique na biso oyo kozala ya polele, c'est-à-dire mutu aloba libre antenne, aloba sujet oyo alingi pendant 3 minutes, apesi bout de gueule na ye, ainsi de suite. Donc voilà, oyo ezalaki bongo numéro 00. To jui makambo un peu globalité nyonso mbala ya nsima tokokende kotraite sujet par sujet, et puis libre antenne na biso mpona kopesa bino maloba boyeba koloba oyo bino bozali na yango na ntina ya ekolo na biso Congo. Botikala malamu, kimia na mabota na bino, napesi bongo mbote na bandeko nyonso bazwi libaku ya kolanda biso na monga oyo, pe na souhaite bongo joyeux anniversaire na ndeko na ngai Ngongo. Il va se reconnaître. Joyeux anniversaire à toi mon frère. Botikala malamu. OV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.